3W Boboko ya Boka. Souhaitez-vous avoir un mariage de rêve, un anniversaire inoubliable, une fête de baptême marquée, un service traiteur surtout de qualité? ne cherchez pas loin. La Grâce Décoration se fera un réel plaisir de concrétiser votre attente À travers la décoration de vos salles, pour une ambiance de couleur. sans oublier la qualité et la rapidité sont notre univers. Contactez-nous alors au 0041 78 73 52 224. Suisse ou canton de Basel. Maison La Grâce Décoration, ton cause. Bonsoir, bonjour chers internautes. Vous allez kolanda biso partout bisika bozwami. Vous allez site na bino moko bolingaka bomoko ya mboka. Vous allez couper sa bino d'informations. On attend on vous allez continuer biso. En tout cas, nous sommes là juste pour vous servir et sans bino biso nebi que trop vivre té. Binos bozala toujours connecté sur www.bomokoyamboka.com site na bino bolingaka mingi. Lelo tokutani susu na émission bolingaka mingi Bomoko live pour nous repérer bien information. To se qui beaucoup plus que yamba ndeko mwasi. Ndeko wana oyo to yambi azali ndeko moko a évolué par-ci par-là, mais j'aimerais que to meke un peu ko découvrir ensemble na bino ndeko wana azanani auti wapi tokolanda na mwa boke mingi pour na ko comprendre azali nani alingi nini asalaka nini. Oh baby, my baby, oh baby, oh baby, oh baby, my baby, oh baby, oh baby, oh. If you want to kill me, baby, don't forget me. I wanna feel your body, oh. Ndeko, bonsoir. Bonsoir. Babenga kaonani. Kombo nanga Clarisse Moto. Clarisse Moto. Babenga nanga Clarisse Moto. Yo kaka ya Yamamoto yote. Non. Eza nonanga Moto. Ah, Moto le roi moto, le roi feu. normal. On a koto na mwa muke. Wana za ba ya ba kote ni wana tribu ni wana Moto. Ah, mama tribu wana nalinga pia koloba ngote. On a ça congolaise hein. La congolaise. Merci mingi ndeko Clarisse Azaneka congolaise abonne au sa identité pour ebi yaza star donc aboyi ko limiter vie na ye yanga bona ye ndeko Clarisse yo utawapi Clarisse Moto utawapi ozanani so ko expliquer ba ndeko bazali ko landa sur www.bomokoyamboka.com ba comprendre Clarisse ozanani utan wap osalara nini Clarisse abotama na kin akoli na kin azape siko na kin donc depuis bon mois na la salle à musique la salle est lourd musute la chanteuse ouais au salle appelle lourd musute depuis bon mois donc tant yo zo botama mbala moko bandi ko exploiter musique oui na banda yemba depuis na za ba âge ba 2 ans 3 ans bon masola mingi po mtabeta no bien eza ba maman na nga ba tante na ngai oui ba onde parce que maman msu na bon mois na nga na yebi yango penza te des fois ba beta ma solo ndenge na bande ko kine papa Dido Yongo de amour bando ki na nga na ba répétition ya papa Lutumba donc ndenge na banda ko s'exprimer na ba danse na oyemba ba comprendre déjà que oyo arozala chanteuse. C'est bien. Bande ko ba meki un peu ko lando na mo bokebi na ebité ce que ko sala biso pe faveur toye banon Clarisse parcours na yo ezalaki ndenge nini po na moni otang déjà moi bato minene oyo toyebi et ça la pe biso bien so yebi si biso parcours na yo ezala ndenge nini olekela wapi nini oyo sala na vie na yo marka batu na banzela oyo lekela na ebité so ko un peu ko expliquer na bande ko bazali ko landa biso sur www.bomokoyamboka.com. Bon, isa moulayi hein, maintenant à la bref. Vraiment. Oui, na Clarisse a yemba na chorale. La chanteuse chanteur nyonso. Pardon, chorale na polémique te. Bobandara à côté kuna si moi boyo resuka koto yo ou bien ndenge nini. Non mais on est à base. Ba komba batu mususte pour na monde déjà que
bobandaka kuna c'est Mais kuna c'est c'est normal. boye koto yo bien de Non, exact que simbité bientôt ya koto za décan non. Wana eza école, la chorale, mutunyo sofa banana chorale. Chorale les gens, ils ont soupé à commis na star ni mais azara toujours na chorale église na. C'est comme ça tout le monde a même na artiste américain. Mon azana yé a comme un star na musique mususu mais il est toujours dans sa chorale. Donc c'est comme ça. Ngapo na ngai chorale les a place moko ya cause formation de base, formation est bien. Bato nyo so banana chorale mon ki bazara ba meilleur. tel que Bon mitanga non yo moko déjà. Ah ngana oyeba ndeni ke na meilleur. Il faut bato nde ba oyeba sanga ke na sa meilleur. Na confirmer aux meilleur tanga mi balo etikali. Non na salelo te. Bato bayemba na chorale ba nani papa oyemba yemba na chorale. Ngana lingo tanga basi. Basi. Maman Bilabela yemba na chorale. Ya solo. Oui. Mususu nani. Nathalie Makoma yemba na chorale na église Bima. C'est bien. Bandeko bayemba na chorale yongo pe lobi oloro yemba na chorale faut landaka schéma banzela ba wana ou bien ndenge nini. Non, na bon moi ne sera na rêve na ye. Oui. Dans un rêve na ye, non moi je veux faire la musique chrétienne. Mususu abi non nga na la musique autre musique na yemba na nature maramunyo sonyo. Mususu pa abi non na la musique chrétienne te na ça autre musique mais na kota pe na showbiz na yemba n'importe quoi. Donc ils ont un rêve à motu par rapport à bateau total à la TV tant aux abats américains. Non, je vais être comme Madonna, je vais être comme Mama Betty, je vais être comme donc ils ont bon. Oui, bisi bisote travail ni no sala na bateau nzela ni no lekela aussi c'est peu question na te question tout na kio nzela ni yo lekela ni yo sala na place yo leka pour ndimi to ko ka repasser inaperçu sans que tika ta moi loko. Non. Au travail na banani donc c'est un peu ça la question. Oui, j'ai une histoire. Oui. Mais na zalate que non na un orchestre boye pour na côté orchestre non c'est pas comme ça. Na zalaki choriste, oui. Choriste professionnel. Je travaille avec musiciens ébélés. Oui. Il y a Congo et ailleurs. Est-ce que c'est mauvais de citer? Non. Non, mais il faut citer. Na travaille na Papa Wemba. Oui. Na travaille Papa Wemba pendant 6 mois, na vive la musique par rapport à projet à album à notre père ou à Yemba na Nathalie Makoma. Oui. Et bon, il fallait une petite calamé, marambo belé, moi Mickey entre nganaye, Ezaki respecté et on a qui je peux pas continuer. Na côte na polémique t'es avec bon je crois. Pour amis matière bon et pendant vraiment. Oui parce que l'argent répond à tout. Et surtout. Oui l'argent répond à tout parce que mutako et surtout que nazala qui tout ça bana na bandako. Tout ça bana bandako tant ba pêcher de genre opportunité au bima ko ke ko travailler. Et ça t'es pas nara au travail là la rappel libanda ya moko mais uzonga maboko pamba. Donc c'est comme ça et mais ça non est le moins grave parce que tout ça un bon terme et surtout que ba te be ba ebi ki naza fille chérie na ye. Donc malgré que ça libanda ya fille mais na ke mingi et puis elle nganga mingi. Tout ça maram sous tout ça toyemba na biso mais en dehors ya vivre la musique. OK, à part Papa Wemba, tu as travaillé encore avec qui? Je travaille avec mon papa que j'aime beaucoup, Babizé place à Zali, Nyokalongo. Et vraiment c'est mon papa. Papa. À part Papa Nyokalongo travaille sur nanani et Siliga wana. Na travaille na maman Bilabel. Na travaillé na Redi à Missy, vient na Redi à Missy. Je fais un petit travail avec Ferregola. Mais excusez pardon, Clarisse Bandeko Basali Kolanda Biso Balingara beaucoup plus précision. Nebi que monde nabino est un peu vague donc ça l'a bien sozo qui n'a pas précision pour batbaye un peu référence. Si tu sais certainement que tu as travaillé avec Papa Wemba, tu as travaillé avec les autres là mais au moins ba port na yo na ba groupe wana. Ni nous apporta moi babi les monotika wana yam so na moi chanson au comment on peut ça bango et on sortir moi vocal ni on a il faut vraiment éclaircir opinion. Bon moi j'ai passé toute ma vie na kati studio hein na kati studio na rosa naza je n'ai rien à faire à la maison na on passé journée dans la studio des fois moi on appelle artiste bailler apporter un plus mais ça na ya olobelate ça na on peut signer te ngam na sala soit ngam na pesa parole bueno bon pour na préciser
na papa wemba na yemba na studio na nzembo ya pub ya musique. Mais en dehors de ça na beta ba concert moi mingi. Oui. Beta ba concert moi mingi na fait rigola na sali cœur ya nzembo album oyo c'est pas boîte noire ba sauter. Na yembi na nzembo moko na maman Bilia Belle to betini mon ba concert moi mingi et bon pardon eza bazate moi belé so no tanga to l'exato. Merci beaucoup mais maintenant Clarisse bon na bosanité na wala personne na bosani eza passé Nathalie Makoma yepe na travailler na ye na betini ba concert puis na bénéficier na quelque chose na travail na ye et puis maman Yvonne Charachaka ya Afrique du Sud yepe na betini accompagner qui na concert et puis Dodo Miranda ya Angola yepe na travailler na ye. Et maintenant comment tu évolues? J'évolue en solo, je fais ma route en solo. Tu as déjà un disque bien comment? Non, j'ai un single. Oui, Bimaki déjà, un titre Moko. Titre Moko. Ils appellent na YouTube, titre lango Petit Déjeuner. Ils ont essayé une rumba un peu oui, nga sala mam nandenge na s'exprimer ndenge na oh linga linga pas linga terai. Merci beaucoup, chers internautes. Vous allez sur www.bomokoyamboka.com. Si tu es mégaropé, ça bien information surtout en temps réel. Nandenge pe à propre. Tu bois na biso rotia babiloko ezala raté biso loba o tozomona na o toyoki eza logique. To meka un peu kolanda clip wana ya Petit Déjeuner comme ça bon tozonga na plateau to beta masolo ndenge ezala na Clarisse. Tolanda. Solingaki na sala Osundi mangate Ata comportement nanga libala Nazala kaka apprécier Nini lisusu salite Pozo kisa motema nanga boye Sikolingaki okoma Nakumisaki yo Musolingaki yo sala Nasalilaki yo Kini musala tongo Nakola mutu bemengani na tango Atamuku ya tumuti Bongibo Sikulingaki yo koma Nakumisaki yo Musulungaki yo sala Nasalilaki yo Niko sita ya bili bongibo Kini musala tongo Nakola mutu bemengani na tango Jean Didier Bongiboe, Maître Papi Bongiboe, Maison Bongibo, Monobele Langa. Na comprendre Bongibo, Balingi Baibelanga yo, Wano ya Moswahili tika tante, Ma baby sa régime alimentaire na yo, Et salamate Lili. Na kotika tante Bongiboe. Kolala na kolala hey Kotelema na kotelema Kofukama na kofukama Kaka pona yo Abili Bomosi na ngai Oti wapi Bolingo na yo pesi nani Nasali nyonso lingaki nasala Osundi mangate Ata comportement nanga libala Nazalaka toujours apprécié Nini les sous mon amour Billy Bongiboe Sikulingaki yo koma Nakumisaki yo Abiko ke ayebi Musulingaki yo sala Nasalilaki yo
ezaka beya pe ayebi ata moko ya tobote avec son régime alimentaire ça l'a maté jamais la côtique a tenté Billy Merci beaucoup, cher internaute. Totolanda clip wana yende on a so Clarisse Moto bino mo bo moni ba dimension ya clip. En tout cas clip wana oboya boya na e non comment exact clip à qualité. Ya qualité Clarisse. Clip wana ozo ki bula na pe salon. Pona moni pe olati makasi en tout cas Hervé Lola. Cameraman a swag mais na rozana ya to mona na ba biloko ya betia na mona banko eza na makolo ba kamba o ya betia eza biloko ya na ebite Nebité, producteur Aza déjà. Tout béton dans ma sola producteur, botul kono kota maramzu. Producteur Aza pour na moni clip eza qualité. No mona bateni pe beta mine ebité o bana genre beta masola libanda to ndengeni. Non. Clip eza non awa. Kara awa. Clip eza manango kala awa. Et na ba bon ngamo na za productrice. Ya single wana. Producteur Aza na été hein. Aza na été mais bon. Nous avons besoin de producteurs, nous avons besoin d'aide à Batou. Parce que musique n'a biso eza musique nous a mené tellement ba chanteur ba chanteuse basé belé alors faut biso surtout bima bima ba baza banda ko bima bima ezala ka tike bato yo ka lo moko zo tourner kaka c'est pas bon. Après ça musique anane na bakati ba Congo vraiment ndenge za boye ti yo fanda bina obinga bina modèle nga ye fona matani fona nga ti place ya zali nan nebike bato ba yebinga ba nanga ba bina otanga kombo ya deux personnes hein. Tenga na 5 mutumoro pour des personnes on peut se porter une il y a des artistes il y a diaspora congolaise. Ah non na Congo ngana lobi julanga mutumoro ah on est au hasard na Congo mutumoko maman Bilabel et les autres bon te non yepsi na tengelo mutumoro tenga pe na tunika za na mutunati okolo ba peke bango te sa epelo te. Non, na prière nangande ba travailler mais ba eza penza ba guna ngati. OK, c'est bien bon, eza guna ya babi que démocratie kakane il faut conduire biso na makamunyo soa. Démocratie toujours démocratie ndeko albim oyo yazo sentir. Ndeko to meka un peu ko continuer. Bon, yo za ko évoluer kaka boy sans producteur maman zo banga ba risque za la rato lingi disque ne que no fanda kana ndako boy sans que batalo po clip wana ngana la ndiango to moni na bandeko awa eza clip mongo ya kitoko nzembo ya kitoko tala petit déjeuner doit se distraire fort na ordinateur na tsomba bo senga na mwasi na parler mais ba dimension ba texte wana oyiba kité to za ba plan no beta kotoko na obina récupérer pour ça na ngwa mon pasteur qui a kendana nya solongo na ba plan na on ebité oyibaki to utaki nango kuna to mongo salaki non nga banda koma nzembo na ebike par rapport à âge rozala différent na ndenge na ndoko manazaki na ba âge ba 7 ans 8 ans tu vois et na banda koma depuis kala ba grande sœur na ndo yemba ne ayebike na banda fabriquer ba nzembo banda bo mwana na kodim nazo yembela nzambe nazo koma nzembo et puis nazana idée ba nzembo ntilelo donc na komara na ngai mais
et là au moins ils ont empêché que ceux qui montaient linga nzembo na yemba le ba ceux qui ça na kaka na ba norme na nga ba style na nga ke ba lo lenge na ngai na yemba na nga. Merci beaucoup bandeko bozali kolanda biso sur www.bomokoyamboka.com o eza émission na bino bolingaka mingi Bomoko live. Bomoko live le tokutani awa na site ba benga place des évoluer na ebité Hervé Lola ya soko permettre biso to meka un peu rotambola po tozwa mo PPP ya gomenenge zala kaka o eza vraiment place des évoluer ndeko o eza place des évoluer na ebité moi liloba mo po na site tozali na ebité soki ezali hein. Oui ça va ba place ya boefo ezala mingi. Pas seulement na Kinshasa mais na Congo mobimba et aussi la fierté ya mboka propreté eza eloko mo ya bien parce que place salité ezali mamu bando marché na ngate puis démons za bando tourner tout autour donc ngana sepeli makasi. Merci beaucoup ndeko Clarisse nalingi na mekana koyeba est-ce que eso bandi pe déjà ko bima na carrière solo zo sala o ba tour o bandi déjà ko beta bien tisiko zara boy toujours ya kokanga mara na ebité. Mais oui, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, surtout que soutien exacté. Ah ouais, bah toi mi benga ba manager, mais malheureusement un manager te baza ba flatteur. Oh, ya solo. Oui, que Marambo zo créé ba polémique trop bino bomo boya ba producteur ka boy la boy kaka. Mais non. Imagine toi net ça émission boy mutum sorta la biso. Aligné à se déguiser en manager. Ya solo. Car apolé mususu amona ndena mona nga boy amona il y a quelqu'un derrière moi qui bambon et puis il y a china bambon voilà. Non. Tika boy maman yo panza batukuna pamba. Parce que yebisanga na nsiko ndoza ozana posa producteur to ozana te po okoma banga dia ba manager. Bazo pona o china bino. Ozana posa ne to ozana posa ne te po batu bazo landa biso ne bike baze bele na bomoko ya mboka wana sitio. Bazo landa msuma mutu mo azana abina zo ngata mo mwasi oliba ku babeta na miliki. Talaka ba qualité ndula boy yo siko zolobo ba manager ba scro ba rapona o china batu bazate balongana esprit wana ezala o batia déjà moi na peut sur slogan be verser mon robot ezara wana OK mutu po manager moi na moi sifa ko maka mobile na c'est pour kutana ngwa c'est que ba chanteuse musu fo ba divorcer c'est pour kutana ngo to place au tambola ma solo oui na yango te. Ah boy, on a comme on a Clarisse na Raclaire. Mais biko za lomuta polémique te. Mais obanga apete olo batangi la bisona na linga. Nande nini? Oyebi bango te tangi. Ah, yo tangati. Bat bata la biso ba yebi bango te. Non. Atanga na bango te bat bata la biso yebi bango tangati. Te na rotanga bango te po na boyi ba trouble ko ta ba relation na bango. Obanga ni makambo hein. Te na banga te la linga bat na tira à l'aise hein. Faut pas à l'aise na banga na ngate. Mais j'ai une équipe na travers na bango o bazo aider ngai par rapport à la promotion na ngai na média et puis na internet et puis na réalisateur na ngai a réaliser banzembo na na studio ingénieur directeur artistique na ngai Franck Mastola et puis j'ai aussi mon partenaire mon collaborateur Francky Azana Suède donc côté artistique en tout cas Naza déjà complet. Muta baksa masuste eza azandingi na baksa mate. Non, babo ya relo côté parce que muto baksa malem so ya lo mo ya sika et ça la bien. Et surtout ça ya on a linga ndo pour la porte pour yo kangi porte pozo bakinaza déjà côté artistique ça va parce que naza mutu moté na robanga ero babenga ngai soki wapi na banga obeta non. Na beta déjà naza ba camarade yo ba accompagner ngai. Obeta déjà ba place ni. Oui, na beta na Wallonie Bruxelles et puis j'ai été à Dubaï. Oui. Na bana obeta quelque part, j'avais un contrat quelque part na bana obeta musique bien interprétation. Oui. Et maintenant je suis à Kin.
moi genre de musique on a dans ça là. Et c'est un peu difficile pour na robima na Kinshasa. Mais ce que je veux faire na linka kana ibsa na imposer style nangai pour na faire comprendre la population na biso que la musique ici au Congo ce n'est pas que de la rumba. Oui. Ça la rumba té. Rumba on peut la biso té uta so wapi. Biso to fabriquer on ndenge na biso. Ba folk ezebele ba folk tété là on na yo kaka ba bloka ba mongo. Ya bloka ya kisangani. Na yo kaka donc je sais un peu de mixer tout ça et puis ko fabriquer le moro boy. Donc ça raté base la coller na sika moro boy. Ba pesa biso chance. Ba o ba so ba style mususu. Et puis ba style ezale belé na Congo parce que musique eza munene. Ah. Ya penza munene. Merci beaucoup bandeko bozali kolanda biso o bolingaka musique. L'artiste est là avec toutes ses qualités, ba potentialité za ya koka. Yeyo yo ndeko moni ko za ba grand lard na yo mais ko tchapake bosa masolo na ndeko mais alubi ke bokeba bino mesa oyaka o système ke oye na mbongo mena ba jasima te abiye musala bo beta masolo musala bo travailler moi c'est to quoi moi c'est to ko za panique ko se panique te so za lard no yaka bosa masolo bosali masolo musala eza musala en tout cas et ça la bien pour la musique na biso pe à Congo et maintenant en tout cas tout ça na posa ba te belé ba évoluer ba mamé belé te ba ki to travailler na bango ba komi ko kende donc to za pe na posa ba jeune talent ba ya ko remplacer donc so bo komi ko yaka na bestu wana ya ko yaka ra mbongo o tout ça masolo pe boy en tout cas bo décourager ba te belé ba luka suko sala musala to alors botika bango na kimia ba sala musala na bango bo sala pe musala na bango na logique o boya kana ngo pona ko sala musala bandeko bozali ko na biso sur www.com bomoko ya mboka ndeko ndeti na pesi Joao Ndombele bibliothèque internationale d'Angola en tout cas na bossa note place aux alimbo tebele Prince Mondiale yaya mbote no ebele na yebi ke bosse bela kolanda biso na bosanite ye moko aigle liso mona ka musika yaya place aux alimbo lo sako pona yo. En tout cas, mbote belé surtout na équipe nyos na travail na bango a ya réalisation ndeko loko la Hervé lo la babi choc gya bia ok na bango likolo atikate à moins que bino boya. So boy te ya sana bino likolo ye babi de qualité bozo qualité ba image vraiment etika ko zalati na bomoko mboka ndeko Clarisse tout comme ko vraiment na suki émission na biso na éviter ce que ça na mot de la fin par rapport à émission bandeko baso landa yo hein. Mabanga pezanga te nebi ke bo papier za poche otanga bango na mutu ha nga bomba ba papier te parce que soko mo koma déjà comme na papier c'est azala raté ya solo yanga bazala déjà mtema donc merci na batu bazolanda biso déjà merci na bao déjà ba se préparer pour un soutien na bango ya pa na ngai et nazo signaler bango que nazo lancer single mususu please give me titre na yango wana. En tout cas, bon sepela est belé. Nous avons besoin de soutien à Bino pour la promotion. Il y a artistes à Bino pour la promotion. Il y a Banzembo Nanga Zobima. Et puis, ça peut apprendre le coup de la culture na biso quoi. Na pesi bambote parce que ça pesi mbote te oinda mabe. Vraiment, bazo c'est là on a la yo grand artiste. Na pesi mbote pas quand on a ngai azana Atlanta, Sylvie Soukouma na mobile ne Joël Kabala. Na pesi mbote na vie na ngai Entrino et Mango na Londres. Na pesi mbote na vie na ngai Letou Gimbungu na Paris. Na pesi mbote pas mon papa Luciana de Menongo. Bisous à toi. Baliki tellement belé. Monsieur Sopé ça va prochainement. Ndenge zalaka vraiment ngai pe na bosanité pour na otanga bandeko ezaki toujours bunda na bango a musala makasi vraiment na bosanité Yvonne Nyanda bu place aux ali ba coup de chapeau na bosani pété dadi super mec bandeko nyonso o bozali ko soutenir biso na bomoko mboka en tout cas bolembate émission na bino wana site na bino wana en tout cas to kosepela mingi so tozo ba appel na bino pour na koluka un peu ko perfectionner surtout musala tozali ko sala na moi makasi belé na bosanité mon boss Patrick Momo en tout cas talara yo grâce à yonde ba matériel aboye sala musala boye pour ceux qui yote na ebité na moni ndeko Michel kuna
D'abord, ça n'était pas de notre mingi. En tout cas, comme dans cette émission, bye bye, te écoutons prochainement. Souhaitez-vous avoir un mariage de rêve, Un anniversaire inoubliable, une fête de baptême marquée? un service traiteur surtout de qualité. Ne cherchez pas loin. La Grâce Décoration se fera un réel plaisir de concrétiser votre attente À travers la décoration de vos salles. pour une ambiance de couleur. Sans oublier, la qualité et la rapidité sont notre univers. Contactez-nous alors au 0041 78 73 52 224. Suisse ou canton de Basel. Maison La Grâce Décoration, Tokos. Bonjour Bandeko Nanga Nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, Kozapete, Oyo Bomoko Yamboka. Site Mibalete Karamoko. One love.